mokonzi clash mokonzi. Soki botie tembe bokende na Congo botala bato oyo bazosala makambo o Karine asala bazolanda ni Grace Mbisi ni Glory Olangi bokomona bazolanda lignée ya Karine mokonzi. Me bango tu bakoma kochaka kombo biso nyonso bana wenge. Po Karine ye moka lobaka aza mwana wenge. Me soki totali nyonso wana ezali mokonzi. Donc Karine mokonzi muta créa babiloko wana eza na Congo. Karine mokonzi ye moko pe azo créer modèle ya discipline na ye eza ni discipline mokonzi ya général mokonzi mais discipline mokonzi ya Karine mokonzi la baronne. Yango wana Karine mokonzi akotisa discipline na vie na ye banda ya poto tina mokula lelo na 2021. Karine mokonzi akotisa discipline moko ya kosakana te na vie na ye. Tolanda Karine mokonzi aloba atika makambo wana mosusu ou bien tolanda aloba atika koloba pona bato oyo boyebaki ba musicien pe biso nyonso toyebi ke Karine mokonzi atika rando atika ba clash atika ba polémique atika ba scandale. Me bandeko Karine mokonzi sasalaki yango avant kokoma kaka na poto. Nalobi te ke akomaki na poto atiki barando atiki ba scandale atiki ba clash. Nalobi bongo te. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine mokonzi toyebi biso nyonso atika rando atika polémique atika ba clash atika ba scandale. Mais en réalité eza bongo te. Karine mokonzi atika eloko moko te. Akotisa nde discipline. Soki ndeko ozolandanga otali Karine mokonzi ekomeli na ye na risi tina mokula lelo. Otali Karine mokonzi ava ya poto na risi ozongisi ye na Afrique partout azalaki okomona oyo nga nazoloba eza réalité. Bien sûr ye moko Karine mokonzi aloba na monoko na ye ba makambo wana akosala susu te. Mais eza te ke atiki wana oyo alobaki oyo asalaki. Mais Karine mokonzi en réalité rando atika te, clash atika te, scandale atika te. Eloko kaka sala akotisa discipline. Donc ozwazwaki avion asali voyage ya mulayi mundele azwa kotikile biloko na chambre atamboli na mboka futi. Karine akotisa discipline na vie na ye. Bobosana te Karine mokonzi azali mwana ya général mokonzi. Ye moko aloba yango na monoko na ye. Ye na bana ya général Mayele basakana bayebani alobaka yango bien. Alors général Mayele na bana na ye azala na discipline. Général mokonzi na bana ne azala na discipline militaire tina ndako. Karine tangu wana akotisaki kaka discipline te. Pourquoi Karine mokonzi avanda na bato ya discipline makotisaki te? Ayeko kotisa
sikoyo na poto. Bon, tango pe azwaki ndako na ye, foko loba, ata azalaki na ba clash, na barando, azalaki toujours na discipline moko. Yango batu balingaka ye. Mais sikoyo na poto, akotisi discipline moko différent makasi. Ya ba discipline nyonso. Yango wana, bandeko oyo, batumbolaka Karine Mokonzi. Ndenge batumbulaka ye, ata zongisaka te. Boyeba, rando atika te. Escandale atika te. Clash atika te. Makotisa kaka discipline. Yango wana ba chinois basan chargeaka na bino sans que Karine loba. Parce que bango lokola balingaka Karine, Karine ndenga kotsa discipline, yo soko salerere ako sans charge na yo. Mais sikoyo ba oyo tu basalaki berere na kombo Karine, na personnalité Karine, soki omoni akipaki yo te, eza kaka te poaza na ba chinois. D'avance atinaka ba chinois te baloba. Azande na discipline moko azo respecté. Mais na kati ya discipline wana, Karine akoko popula yo. Na kanisa soki bolandi bien. Tango alobaki atiki makambu nyonso wana. Na kanisa amekaki muke kotia kelike bato na ligne sans kosala escandale. Pe na ba commentaire bazako senga Karine kofinga te, bato ebele bazako banga. Mais Karine lokola kotsa discipline. Discipline Mokonzi eza na kombo nango. Eza ni discipline militaire, ni discipline nini. Discipline Mokonzi po ya créer kabiloko ya ye moko. Alors, à partir de la discipline wana nde yango azako contrôler discipline na ye. Donc, responsabilité na ye. Po Karine Mokonzi ayebi bien. Nyonso asala na Congo. Même asali yango po na mutu mususu. Nyonso ekoya pa na ye. Même bato mususu basali. Nyonso ekoya pa na ye. Lokola ayeba yango. Azwa nyonso en charge. Siko lokola azwa makambu nyonso na charge yango. Tango akita na poto. Akotisa deja discipline. Po soko akotisaki discipline te. Mbele Miriam. Modèle aninga ko fingama. Na désordre sans discipline. Na modèle ya la zamba kutu teme. Na modèle ya Karine Mokonzi. Bien sûr Karine Mokonzi alobaka. Biso tu bata wenge. Mais Karine Mokonzi sa créa oyaye. Discipline Mokonzi. Désordre Mokonzi. Rando Mokonzi. Clash Mokonzi. Soki botie tembe. Bokende na Congo. Botala bato oyo bazo sala. Makambu o Karine sala. Bazo landa ni Grace Mbisi. Ni Glory Olangi. Bokomona bazo landa lignée ya Karine Mokonzi. Mais bango tu bakoma kochaka kombo biso nyonso bana wenge. Po Karine ye moka lobaka aza mwana wenge. Mais soki totali nyonso wana ezali Mokonzi. Donc Karine Mokonzi muta créa babiloko wana eza na Congo. Karine Mokonzi ye moko pe azo créer modèle ya discipline na ye eza ni discipline Mokonzi ya général Mokonzi, mais discipline Mokonzi ya Karine Mokonzi la baronne. Yango wana na pesi message na ba oyo bakolinga batumbola Karine mikolo koya bozalaka na mayele. Koya na yo ngulu te au moni soi-disant atika rando. Na tie penza soi-disant. Soi-disant atika rando, atika polémique, atika baclash. Kaka ba chinois bakoya soko bengaka na biso bato to lobaka makambu o eza réalité bambolo mbolo problème ezate benga biso bambolo mbolo
benga biso bamukala me kobosanaka te. Karine Mokonzi a pratikaka discipline. Mokonzi la baronne icône autorité morale mais na kati ya discipline wana atika eloko moko te. Botala kaka exemple, botala le grand Mopao, est-ce que atika rando? Non. Eza sorti ya discipline na ye. Siko Mokonzi oyo alongola avec tous les respects na kokosa te, alongola Sankara na Kisankara, asilisa carrière pa Kisankara sila Sankara koma chrétien, lelo akoma papa solidarité grâce à Karine Mokonzi. Donc azak mutu oyo rando clash et scandale nini ayebi ko gerango bien pe atika te. Oya kondima te matalie. Oya koloba toyokaka na bato ebele balobaka Karine atika barando atika makambwana wana etalibino. Menga naza sir et certain Karine Mokonzi atika te. A kotisande discipline Karine Mokonzi la baronne. Fungola matoi yoka. Yomutu ozo préparer quelque chose. Yomutu oza na position bien. Olingi position wane koma ya mabe. Sala oyo ko sala. Gai papa robo sina lobi. Karine Mokonzi banda ya poto tilelo a pratika kaka eloko moko discipline Mokonzi. Ata bozomona ne bande la poto ezalaki différent na katikati echange mikolo ekomi boye. Non discipline sa koti sango. Ata lobike na tiki likambo boye pona balobi na nga na papa robo, balobi na nga na bana membre, balobi na nga na ba mama autorité, balobi na nga na ba caisse blanche, na ba 100% Karine Mokonzi, na ba chinois, na ba chinoise, mais faut que yeba Karine Mokonzi a kotisa discipline na vie na ye moko. Po Karine Mokonzi mutali boso ayokelaka na mokili oyo eza ye. Sima ba para na ye ata moko atika ye. Wana bobosa na kango te. Alors discipline ndenga kotisa na vie na ye akotisa ye moko. Ba oyo tu ba pesa ke ba conseil malamu bojwaka rôle bien. Eza mabete. Mais Karine Mokonzi obomonaka discipline Mokonzi ye moko mutasala ya. Na soki sinanga yawa. Bo tikala malamu et ciao. Mokonzi clash Mokonzi. Soki botie tembe. Bo kende na Congo. Bo tala bato bazo sala. Makambu o Karine sala. Bazo landa ni Grace Mbisi ni Glory Olangi. Bokomona bazolanda lignée ya Karine Mokonzi. Mais bango tu bakoma ko chaka kombo biso nyonso bana wenge. Po Karine ye moka lobaka aza mwana wenge. Mais soki totali nyonso wana ezali Mokonzi. Donc Karine Mokonzi muta créer babiloko wana eza na Congo. Karine Mokonzi ye moko pazo créer modèle ya discipline na ye eza ni discipline Mokonzi ya général Mokonzi mais discipline Mokonzi ya Karine Mokonzi la baronne. Yango wana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.